mokile kelama esali mami buhebele olelo ye bandite. Mbote mingi na bino bandi ko balandi ya Vomu Television esengo pesa etondi biso penza ya kozala lisusu liboso ya ba etando na bino mokolo malilo na kati ya émission na bino isika wapi toyaka bongo kozwa bososoli pe bwania ya kuluka koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino penza ba mbote ya mingi bisika bozwami tango pe ngonga ekoki oyo tuluka koyeba lelo toli mokolo nini na kati ya manaka na biso tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa tukumi bale na moko awa na ebandeli ya bopemi ya motoba kokoba kaka na sanza na biso ya misato eleko pe kaka ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tukumi sato na misato na kati ya manaka na biso oyo wapi ebalani bongo na manaka ya bapaya mokolo mwa lelo mercredi le 8 décembre 2021 tobalisaka yango na tina tokoka bongo kopesa bino penza bososoli ya malonga kasi ya motuya esengaka na bino balandi ya Vomu Television koyeba kosimba malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo tika toluka bongo kobenga na penza manaka ya bapaya na mitu na biso kasi tozo ya biso tokaboka na koyingisa po soki toli kobela lune mars mercure jupiter venus saturne ezali milimo na bango tobelela nde ya biso konso nkenge nso na nkandu ekokumbela biso maye ya malonga na kati ya kozala na biso pe na bomoi na biso ya mokolo na mokolo totondi bino botondi bandi ya Vomu Television solo tosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka ya mokolo tokoyaka lisusu okati ya mabota ya bana na bato na tina ya kotombela bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo mwalilo na boyike bino banso bisika bozwami baibobotama mokolo mwalilo totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli abakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino atina ete bokokisa maye bosila koyana yango na mokili bino pe baibosepeli toboko sepela totombela bino bambotama elamu na kati ya Vomu Television boyeba na kobenga biso na ba numéro zali bongo affiché na site tando ya Vomu Television avant 48 heures manaka na bino ekota tokoyamba yango tokotombela na bino bambotama elamu pe tokosepela na bino bomo mesano lolenge tosepela ka bambotama ya mokolo na mokolo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo totondi bino lisusu botondi pe topesi bino totombeli na bino pe lisusu na mosika bambotama elamu bambutukulu ya mbote tika tokatisa nanu na ngambo epai ya nkumungala kozwa liteya na video du jour tolanda elema na bokebi biso na bio tokutani na nsima na yango tolanda matondo mingi bino bozolinga bosepela Noël kuna corona kei Noël epai euta ekozala te siko ndenge ni bino bokene sepela fete kolo fete akosepela ne fete yango te omoni elingi koloba bozososola te nini batami mais fete c'est si la Noël c'est si la christianisme c'est si la makamuno c'est si la omoni na bisa bino likambo moko évêque moko auti kosenga démission pa pape pa pesier yango pona nini ake kosenga démission de biya longwe na yepo
azana mwasi ne moko ya lingaka mingi pa lula ka mwasi wana mingi donc ye lokola lingi mwasi ne wana boy na makambo babala kata a démissionner ne peut pas pandimi hein elinko lo ba akoiko kanga posa kasi suka likambote lisusu na poto basi moko ebele to pesa bino basi moko ebele ya mindele babimi balobi babota na basango nde babota na basango bango pe bazana posa mibali na bango wana baya bana wana baza à peu près 2000 bango pe babimi bakende balobi biso pe to vivaka tozanga batata na biso pe baya ti baye kokosa ke babala kate babota kate nzoka na kuku bazokende kobota okopekisa oyo tata mokeli akela ti esali religion lokuta donc na lolenge wana omoni otuni biso motuna tolini ni tokopesa tokobwaka toli na balabala boye te kasi tokoloba nanu na badirigeant tosala makasi mpo bana na biso bazala bana oyo bazali conscient pe responsable eleko oyo bakobina nini bakosepela nini po kuna na est na baituri kuna bazoboma bato feti nini bakosala na kisasa ya bato bakufi na est soki ezalaki na France na Belgique na Angleterre feti wana ngai kozala na bandi te alors ekosepela kutu makasi po ata barebele wana ndenge bazosala na bango bongo soki lelo Congo a décidé alobi ke peuple congolais bino moko bozwa mokano bobengana barebele wana nombre tozali barebele ngo bakovanda si bakokende kaka mais tozobenga Uganda ya kopesa biso maboko po tozotika kaka armée na ba armée entre temps MONUSCO aza na 4e tazosala ba mayele wana nyonso nini ekoleka tangu Uganda kokota matono mingi bandeko balandi ya Vamu Television etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bolamusi baindo na pungi solo tolobaka na bino tango nyonso ete maimanso tokotiela kabino na kati etando ya baindo ezalaka na tina ya kopesa bino bososoli bwanya pe mayele oyo kosunga bino na bomoi na bino ya mokolo na mokolo poete Vamu Television etando ya bolamusi baindo na pongi ya bwanya ya mayele ya baindo nikoloba ete yekola musa baindo pe kopesa lisusu bososoli na mitu to pe na bongo ya baindo ezanki bososoli mwantango yango tobisaka na bino botikalaka tango nyonso branché na Vamu Television po ete manaka ekotalisaka ekotielaka biso ezali na tina ya kokumbela biso bososoli penza okati ya kozala na biso ya mokolo na mokolo totonda botondi na équipe technique mobimba ya Vamu Television bayeba kosungaka biso tango nyonso tokomelaka bino bonzenga nyonso liboso ya ba etando na bino tosungamaki na tata kwaku ya Kalau maisha kuna na nsima ya kamera mpona nini tene ya réalisation pe montage ya émission mokolo malelo na nzela ya Nkumungala 9 lumière bino bayebosi biso na sima ya ngonga tosimba ete mokolo malelo tozali konso mwa tukumi bale na moko ebandeli ya bopemi ya motoba sanza ya misato eleko ya yambo ya mvula ntete mobu monkama na tukumi sato na misato tokutani biso na bino na mokolo ya nkenge ya lobi kimia mfumu kimbango kati ya mabota pe konso elamu na kati ya mabota na bino botikala malamu Manakaya baindo, kalamuye Afrika. Manakaya baindo, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso. Ibele ba yebite, utamokile kelama, isali mami buhebele. Olelo ye banite